Koubou Kanate, Sabouni na Radi TV. Radi TV, théâtre à sol, ma film à sol, ma gag à sol, ma émission à sol, Radi TV. Ma amour. Bokota belé bandeko toyokanaki na lelo na to sala émission moko spéciale pour na batu oyo ndeni tokosisa ba muta kosisa poison ata muta meli poison ndeni poison kosila la nzoto na ye na pesa ki rendez-vous depuis 11h 12h ke tokosala lelo na 17h émission na sengi na bolimbi stabani retard parce que nazalaki na moi eloko mo ya kosala bokota ebele parce que tokoza temps ebele te émission ya biso baoyo bakozwa na temps ya kozwa moi message bo partager na baninga to bandeko parce que poison ekomi mingi na mboka na biso bato bakongo kufa mingi na poison yango na préféraki ole tofandaka koloba pamba bato mosusu bazwa azan ayebi façon ya koki kosala mpona kobikisa moninga me bakoki te kobikisa baninga na bango yanga nasepelaki nayebi oyo moke nayebi to partage na baninga na ngai bandeko oyo ya biso d'habitude tozala habitude te koleka en direct kosala ba direct po tozala elo ya koloba te me lelo tozwi mwa temps ya koloba po tomoni bandeko oyo nayebi te so bolanda pe son ezobima nayebi te oyo azoyoka so son ezoleka bien bolakisa biso son ezoleka bien parce que tozala bacomédien oyo baza empoisonné mais peut-être baza na bato te bakolakisa bango comment bakolongola poison na nzoto na bango yango biso toyebi nini oyo moto ayi komela po alongola asisa poison na nzoto na ye yango tosala émission oyo bo partager bato bakota tozala mwa ebele to partager masolo eza ba blague te eza makambo ya solo oyo toloba ba oyo bakota bo partager bo benga batu eza na 3 comédiens na biso o ba melaki poison o batila yango poison soki komela to kolia to toyebi te mais biso toza na capacité wana ya kolakisa mutu elo nini ya komela pona kolongola poison na nzoto ya mutu na ozela batu bakota namoni Dire News Congo TV ndeko mbote na sepeli ndeko na biso batu bebela bakota oyo eza chaîne na biso eza Radi TV tozala na ba temps ya kosala ba live mingi te melo to supporter garant tosala mwa live po tolakisa batu na mwa oyo toyebi batu bameka ko bénéficier nango vi ya mutu basomba yango te tosengi na biso mbongo te o ele biso mbongo po tolakisa okisi oyo ya kobikisa sida ya kobikisa poison yango tozela batu bakota topesaki banani deja banda moi toaposa batu bakota ebele po tobanda émission na biso toza na temps ebele te bo partager na pesi ka 5 minutes so namoni batu bamati moke tofongoli yango deja bokota batu pe ya Facebook boko ko rejoindre biso ka na chaîne na biso ya Radi TV na YouTube to continuer kosala émission ensemble tolongola batu oyo baza bandeko oyo misato wana oyo baza Kinshasa moto oyo aza banimero na bango akobenga parce que ole tobengana na nsima ole tosala émission ya kobatama ole tosolola neti na moke mais na po to partager ensemble na ba o musu baza na poison o pe musu bandeko ba poison ba empoisonné ba okonda ba osila to ole ko dépenser ya mbongo ebele biso toza capacité ya kosisa eloko wana tosengi mbongo ya mutu moko te mais eza juste to partager comment mutu oyo kosala po asisa poison na nzoto na ye nazozela batu bakota na temps moke nalingi kobanda kolobela likambo yango ok namoni batu bazokota moke
oyo akoti akoki kohumain po tomona ke to avance. Bon, na liboso tobandi napesi bino tu oyo aza sur place oyo azolanda, napesi mbote na bato bazolanda biso. Premièrement, toza na oyo ebikisaka. Bato bayebi mingi ke miel ebikisaka. Oui, c'est vrai, miel ebikisaka. Soki mutu ameli poison. Poison batiaka na bilo ya kolia, poison batiaka na masanga, poison batiaka parce que ça poussière. Batiaka partout. Mais eza na eloko oyo neutralisaka. Tobandi na liboso eza miel. Miel, eza n'importe quel miel te oyo neutralise et si ça poison na nzoto. Pe eza na façon ya komela miel po aussi ça poison na kati ya nzoto ya moto. Premièrement, eza miel nini? Miel naturel. Il faut za na miel naturel. O ma miel naturel po biso ba congolais tout ça biloko ya biso naturel nanu. Yate o basi ba filtrer yango ba longoli ba na ngwana te. Eza miel o eza naturel. Miel naturel, okoki kotia yango jamais o mela cuillère moko et neutraliser poison na nzoto ya moto. Jamais. Miel naturel, okoki kotia na bouteille ya plastique. Okoki kobenda, obendi. Parce que toza na bouteille ya plastique oyo toza na Congo oyo bateka biso ba sucré. Ba bouteille wana okoki kotia miel na kati. Obandi ko net kotia onet o fiba mais au fini yango po omela. Miel, il faut mélanger en quantité. Dans le bien miel naturel, on mélange en quantité, puis au fini en go, pour esungayo et nettoyer. Miel peut au mélange au méli quantité peut faciliter. On peut mélanger pendant 3 jours. Pour n'engager 3 jours dans mon examuke. Pour n'engager on a préféré mon toi mélanger pendant 1 semaine. Miel est traité ici ça poison, mais miel naturel. Si vous avez un miel naturel, atie na bouteille ya muke, net ya mulanga ya kokambo, na ebite a pona za bouteille moko ya plastique, azo finango parce que comme là on a cuillère te. Ezati so mena cuillère nde aussi ça poison dans nzoto te. Pe miel naturel, otie na bouteille ya plastique, au fini yango, so o meli yango matin, midi, soir pendant 3 jours. Poison écosila pour neutraliser le poison. Ça c'est premièrement. Nous avons souhaité monter mélango pendant 1 semaine. Pourquoi? Parce qu'on a la contrôle au kosala et qu'on on nettoyer makila na yo esila parce que mindele ya comment ko changer mutu makila pour la poison. On va changer makila to kawana. Mais biso bako kona biso babane ko zobe wa poison kala. Mais babane ko melango na sens ba aussi ça on a retraité na bokoko. Bokoko za miel pe na poto na 3 sortes auto lobela awa. Ba oyo baza prêt, ba oyo baza prêt. Ba yiko sala ke to sala émission ezala bien. Bande ko bokota oyo okota ko to évoluer na boyi to ko mato to avancer après ba musu ba komo kota to zo tamula makasi. Ba wili kama miel naturel oya biso oyo tababa ba Congo wapi ata oza wapi oza bande waza Congo balukoli miel wana ozui na bouteille ya plastique ya muke il faut elo mo ya bofina po le ozomela yango ezokota na kati ya nzoto po traiter eloko eza na kati ya nzoto na yo. Miel etretaka ya solo mais quantité ya miel c'est pas cuillère moko tende et si ça va poison na kati ya nzoto. Non, il faut mettre la miel et belé pour s'il ça et quand la carte et bana ko neutraliser ba makasi oyo ya nani ya poison dans autres moto. Miel est traité ya solo mais miel naturel. On met pendant 3 jours, matin, midi, soir. 3 ya bouteille ya muke wana ya grandeur ya coca pendant 3 jours, matin, midi, soir. Effectivement okobika wana eza ya liboso mais ngana souhaité muto amela miel pendant 1 semaine après akesa la checking na hôpital. Miel na lobi bien miel naturel. Miel autopesi lelo pour la poison mais miel pe bik sa maladie mususu to otolo yango jour mususu. Deuxièmement tokei na ba oyo mususu ba yebi mingi
na oloba pona ba oyo ya traitement deuxième eza ya mafuta ya mbila. Mafuta ya mbila etretaka poison. Comment oyi komela mafuta ya mbila po etrete poison? Mafuta ya mbila naturel. Ozwi mafuta ya mbila oyo mafuta ya mbila. Oyo ya mbila na biso ba Congolais, mbila na biso yate mbila to ba filtrer ba ba longoli te, ba mbila oyo ya biso mafuta ya mbila wana. Otie toujours na bouteille ya plastique. On met pendant 3 jours, matin, midi, soir. Ou bien on met na verre. On met la verre au kangi. Parce que lorsqu'on a la poison, on neutraliser. Ce n'est pas l'eau à mourir, on met l'IP et silice. Non, ce n'est pas ça. Il faut mettre la quantité. On met la quantité, mon frère, je t'assure que non. On se retrouve que non. Et là, vous avez katina yo. Et je suis là. Et là, vous avez katina yo. Pourquoi toi malin tout se fait comprendre. Tolobi likambo ya mafuta ya mbila. Bande ko mafuta ya mbila bon négligé ngo mingi mais eza biloko oyo tretaka na kati ya nzoto na biso. Poison ici la mafuta ya mbila. Mafuta ya mbila omeli yango pendant 3 jours. Mafuta ya mbila oyo ya biso. Pendant 3 jours et aussi la poison na nzoto na mutu. Omeli yango matin, midi, soir. Na verre oya na ebite ba obe nini. Omeli oyo tongo midi pokwa ekosili sango poison na nzoto ya mutu. Na sengi nanga mbongo te. Mais on a sala eza juste bat oyo bandeko yanga bameka kobika nde lo na sala awa. Naza spécialité yo kengai na nganga te. Eza koyeba kofanda na mikolo koyoka mingi yango lelo ko koyebisa batu elo ni ko sala po nzoto na ezala malamu. Tobeti nengwana na mafuta mbila omeli yango pendant mafuta mbila pe omeli yango pendant 1 semaine. Yango pe ekobikisa poison ekosisa poison na nzoto ya mutu. Pendant 1 semaine. OK, checking batalio que non, ça va. Mafuta mbila ezape na maladie belé big sa na nzoto ya mutu. Wana pe to lobelango jour mosusu. Toza posa ya kosala boye to lakisa batu oyo baza na poison na lelo. Bandeko baza na poison o baza ba numéro boko benga batu wana bakota bayoka koma boyi kosisa nzoto to ko bikisa mutu na poison o aza empoisonné. Pour poison ici la nzoto na ye. O aza bande kone pembeni, bo benga bango, ole mutu asa SOS asinga batu mbongo mais to pesa eza blague te. O ya kolanda ngo ekozala malamu. O ya kolanda pete etalié. Biso toye juste ko pesa bino o toyebi. To bani na liboso na miel, o meli yango 3 jours, 1 semaine po obika. Okipe kotala ko salisa contrôle na yo, okomona ke non. Nzoto ya motu ezongi normal. Le deuxième tolobi mafuta ya mbila. Mafuta ya mbila oya mbila na biso moko. Omeli yango pendant 3 jours matin, midi, soir. Yango pe ebikisaka esisaka poison na nzoto ya motu. Bande koto sala ba blague te. Eza vie oyo totie en danger ya kolakisa batu oyo baza malade. Ba docteur basenga mbongo nga na sengi mbongo te mutu na ndako na ye ako utiliser yango mafuta ya mbila pe eza mabilo ebele oyo ebikisaka etikali moko nazomona batu bakota te batu baza komate batu basa eloko mote apparemment c'est comme si batu s'intéressait te parce que d'habitude dans habitant koleka ba kosa ba live te mais tout le temps on sa live lelo pour to partager na baninga oyo baza na ba problème baninga oyo bakutami na makambo oyo et déranger bango tokozongela muke ba oyo baningi bakoti bazoyoka emusu bazoyoka baza kosala semblant ndeko za ndeko no pembeni o azobela aza poison tomonaki batu mingi ba réclamer mutu moko boye na boye yango tozwi temps ya kopesa moi message oyo toza nango tosengi batu oyo bakozala posa ko partager ba partager bako ko yebisa batu
bakota batala bayoka parce que koyoka oyo na okumutu akopesa kotuna conseil eza deux choses différentes. Nga naza awa direct na osala yango pona kosunga batu naza te pona kosenga mutu mbongo na ye to konono oya komela ameli oya kobika pe abiki me nyonso wana nzambe ne mutu ayebi ngai yangani na omema nga kosunga o na yebi ba comédien mibale misato wana bayo kota awa na lakisi bango mutu akozana pe na posa ya kobenga ngai ayoki kobenga ngai na kolakisa ye comment e muso ayoki bien te ba question pe naza na posa ya ba question mutu akoposer question na koyanola ye namoni ada so ilunga soki mutu aza nimero ya ada ilunga benga bango nasengi mutu mbongo te me naza bosengi ya batu wana bazala na bomoi nde susi na ngai naza posa ya batu wana bazala na bomoi ole mutu to perdre batu to bana kodia mbongo te batu wana balanda to bandi na miel ebikisaka sikoyo etikali troisième bandeko na olinga na omona te ke ata ba j'aime yango so bonani bolobaka na omona ngo te bo emete bo lagete na ebite soki nde nini botia tia to kende to avancer temps eze belé te mami tuna ekozala oya kodina kotuna poser question to ko répéter yango muke na sima troisième na ba troisième point na ba oyo peut-être ba kozala ba kozala intéressé. Troisième chose, on a lobela awa troisième point eza makala. Bandeko makala nzete nzambe asala nzete za makambo ebele. Nzete za bakisi ebele. Nzete esalaka makambo ebele. Nzete obo neglijaka. Esala bakisi banini nyonso ka nzete. Lelo awa toza awa toyena makala. Makala ezobikisa poison na nzoto ya mutu. Makala oyo makala basombaka so ya 500 na Kinshasa so nini ebikisa poison na nzoto ya mutu. Bandeko eza blague te oya kozwa ngo blague etalié oya kozwa ngo sérieux c'est bon tosala biso boye poto aider batu oya komona keno eloko wana eloko pamba merci mais oya ko utiliser on na kuzu ebikisi payer ça va. Ekufeli te ata des personnes ata mutu moko na osala na live na ngai ekufeli te nga souci na ngai eza juste ke batu oyo baza na problème babika vidéo ko mata deux personnes mais ko partage jamais na suka. Deuxième point eza makala wana tolobi eza makala osomi makala na yo oniki makala na yo otuti makala na yo ekomi poussière ekomi boye. Oyo eza makala bomona eza makala oyo eza makala otie makala ekomi boye makala oyo le ekomi poussière otie mai omeli yango pendant matin midi soir 3 jours makala eza kisi ya makasi etraitaka malade ebele makala esi za poison na nzoto ya mutu ya solo ya blague te oyo pe akomeka parce que jour mutu tolobela nani tokolobela ba effet ba maladie oyo makala ebikisaka ba maladie ba infection ebele oyo makala ebikisaka na lakisi bino makala yango eza makala oyo ngamo na omelango avant sa mission soki mutu ameni makala pendant 3 jours matin midi soir ya vers makala a mélanger na mai to eza makala osomi makala na yo baniki makala ekomi poussière. L'air makala ekomi poussière, otie na verre, obandi komela mai wana, na poussière wana omeli yango pendant 3 jours. Je vous assure 3 jours. Mutu akosenti nzoto na ye bien. Mais ngana ko souhaiter, ngana souhaiter toujours. Na olinga te eza 3 jours. Te. Ngana préférer eza une semaine. Une semaine on a mutu ameli pendant une semaine, a senti que non ameli kisi. Pe kisi ekoti bandeko tosala ndenge wana ezala malamu mingi mpona kobikisa bandeko bazobela nalobi makala nalobi nalobi miel nalobi lisusu ta 3 choses miel mafuta na makala
Les 3 choses dans le bio, on a miel, mafuta makala. Soki bokei makasi kotuna ba o ba ebi ba expert, ba koyebi sabino que non, effectivement, eza eloko wana etretara poison. Mais exactement que non, omeli pe esili. Esili mala, esili poison na kati ya nzoto non, mais pendant une semaine, ozo mela mai ebele. Zwa mai ebele parce que makala sozo omeli ba vera makala wana obano suba mingi. Si ozo suba mingi, ezo kinde kolongola na masuba poison. Ezo kolongola masuba. Osubi et to yo kende osuba tout moment. OK, osuba tout moment. Makala. Même si on est dans la toilette, on sent que non, on est dans la toilette, ils ont marre noir. Donc ils ont nettoyé yo. Il faut supporter en gros. Ils ont nettoyé yo. Mais pendant une semaine, mon frère, je t'assure que on se retrouver au commis normal. Dans ce temps ebelé, il y a copé sabatu, il y a un ofélé, bas temps. Bon, en tout cas, bino be ozala ndeko, ko kotala pe na oza pe na YouTube ndeko, ko zo pe numéro ya nani le kechuana, obengi pe ye, boyebisi bango, eza yango simple. Ngai en tout cas ndeko na ngai, na ebite na landaki ka yango nde baolo ya lilawana bo, yango esali mwa pasi, na labi ki non tombe ya kosala mwa émission na eloko yango, mais apparemment na moni bango te. Bon, na ebite na banda wapi, na luka bale kechu na sala boye na boye. Mais soki mutu aza na posa ya kosunga bandeko wana mibale misatu bayi kobenga baokota pe na live bazwi mwa nani wana parce que nako luka le kechu moni ke kokende kozwa biso bata ebele tandis que le moment oyo ya likambo toloba yango oyo moto ayi kozwa temps ya kopose ba question to évoluer na biso ndeko na ngai bino koza wana pe bo kosala pe eloko wana ekozala mwa malamu mingi. Ozama malamu mingi bobengi soki lekechu yango soki bango soki adango topesi wana mutu ake na ye olia kene o ake end ake wapi o asenga ba so senga mbongo te afani na ndako na ye ameli babiloko na ye bamai na ye bafuta ba miel bamakala pe mutu azongi normal pe apesi mwa témoignage na ye partout ozala ngai na ebite na kozwa numéro ya lekechu bo na ebite ndeko na ngai bino bozala na bokoyede biso bopesi balekechu yango soki numéro bakozwa bandeko baza pembeni ya bacomédien parce que naza pe na un lieu ya bacomédien na tineli bango yango oyo kozala intéressé bakobenga to kotala nini bakosala mpona bandeko wana misatu na bandeli lisusu tobandaki liboso na likambo oyo ya miel na bi miel ebikisaka poison na nzoto koma miel eza teke so ozwi cuillère moko ya miel omeli nde si nani na nzoto. Non, c'est pas ça. Miel, il faut mélanger quantité. Il faut mélanger quantité, il faut mélanger 3 jours ou une semaine. Miel est un miel naturel. Na bande miel, il faut un miel naturel. On met le miel naturel pendant une semaine. Ok, batalio poison dans nzoto aussi là. Bandeko. Ah na olo baboya mutu batubo ba mo ntika mutu na awle satan na awle satan te na juta na nga pona osolo la bandeko na ngai après moni mutu ba mutu afanda ka fandi ayi likambo mais moi lo ba ti pourquoi parce que congolais ayo que la ndeko congolais te soki mundela lobi nda yo kili mundele mais comme nga za congolais batwana mais nga juta na ngai na pasteur te ke na te na ote mutu mo te mais na yonde ko bikisa batu oyo baolela o bazana pasi nga nazana nga mutu che na nga mena bimi lelo pona me akolongola batu wana ba o bazana ngo ba komi ba désespérer que non biso na ebite so to vivre na mokili oyo yango na bimi na bisa batu 3 méthodes oyo 3 produits oyo naturel ya biso moko ya teke non somba yango na pharmacie te yango na bimi. Mais congolais comme andima congolais moninga na été léo na sali émission na lingala mais sur la bête émission en français ba ivoirien ba nani parce que ça partout en Afrique ba hollandais o senti ba toni belé pourquoi ba lingi ba nini alingi aloba mais comme congolais ateti
ayoka na yetu ya wana nini auti afani na yasi ale bilona afani na ndako bi dans te déjà souci amour ya bandeko nde na telemeli awa mais bandeko musu o négliger yango mais soki mutu musu apesi histoire wana keno yaya melabo abiki akumisi mutu yango to na Congo tokumisa na raté tokumisa to batu musu nde bazaka utile mais ba vrai congolais ata za ayebi ndenge nini moins ba féliciter za raté ninga na sengi mbonga mutu te oya kozala temps ya partager vidéo partager pa batu nyonso na lobi bien miel naturel et s'il sera poison dans nzoto miel naturel et si ça poison dans nzoto ya mutu miel ezate omeli cuillère moko miel mela quantité ya miel pendant 3 fois par jour pendant une semaine okobika luka miel naturel yo congolais yo africain luka miel naturel mela yango okosenti ke no mutu akosi retrouver na lobi likambo ya mafuta oyo ya mbila oyo tolambela pondu oyo tolambela légume mafuta ya mbila yo moko pe koza mbila na yo tokisi mbila na yo okamoli yango sai mafuta yo moko na ndako omeli yango verre moko na tongo verre moko na midi verre moko na pokwa et s'il ça poison bandeko za blague te na osala yango baventure moko te oya Hollanda c'est bon oya Hollanda pe te etalier nga na osala musala na nga na eloko oyo nayebi na partager na bandeko na ngai mais oya omona ke no lexa temps pour rien etalier troisième eza makala nzete oyo bomoni basala bakisi ebele kati ya banzete nzete bakoko na biso bazila banzete nzete esala bilo ebele nzete yango na misiko ekosisa poison pe nzete ezosisa malade ebele na nzoto ya moto moyen naloba nyonso lo eza te lelo eza juste naloba mokie bato oyo bakozala intéressé bacomprendre oyo bakokomela biso message bakoma message mpo naza na ebele ya koloba mais comme congolais aza teti nakopréféré nasala ata na langue mosusu bato oyo bakopesanga matoi bayoka mpo bazala babénéficie na oyo nayebi mais comme congolais akomi teti aozelaka amona chinois afandi alobeli ye alandi to français alobeli ye alandi mais congolais so alobebi ya afanda kuna ya kobika na yo esengi mbongo te nasengi eza naturellement zwa miel naturel luka bato bote bamboka wana mela yo kote okende osala bakende kotala okeno ozalaki na poison na nzoto zongela bango kuna batala yo miel naturel pendant une semaine ozongeli bango babiki yo poison esili nga opesi nga nini eloko te okei ozwi mafuta oyo okei omona zandu otai mafuta ya bien utu eba kongo wapi osoi mafuta wana omeli na verre pendant matin midi soir pendant 3 jours parce que mafuta esanzisaka il faut oyo babe efe mafuta esanzisaka so omeli mafuta so oza poison na nzoto so omeli mafuta ya mbila okosanza so osanzi 3 fois 4 fois puis okomi normal ekomi onettoyer mafuta esoignaka bilo ebele na kati ya nzoto ya motu mafuta oyo ya mbila mais tokobanda kodevelope soki tomoni bato basinteresse soki bato basinteresse te tokotika mpe yango tokokea na bakote oyo bakosinteresse nango troisièmement eza makala oyo tolambelaka bato mosusu baoyo bazala poto batia yango batumbela yango bambisi makala wana nika makala na yo nika makala ekomi poussière tia na verre otia na verre yango eboye namelaka yango namela yango otia na mai omeli yango matin midi soir pendant une semaine zonga na hôpital bata na nzoto na yo bamona poison esili tosengasenga mbongo te mikolo poison ya suteke o batilo poison te poison me moto ayini yo atilo poison na ndeko na kotia poison mpona kose protéger oyo eza simple méthode na pesi bino nalobeli yango na lingala mpo bandeko na bacomprendre mais lelo kolobela monoko mosusu bandeko wana baprofite bamonake no moto aza intéressant nasengi mutu moko te ke obenganga mpo opesa mbongo te c'est gratuit eloko nazwi yango ya ofele nakabeli na bato oyo ya ngai bamaladi eza ebele na banzoto ya bato bakisi mpe eza ebele baméthode mpe eza ebele soki bopesi biso chance tokolakisa bino mais soki bopesi biso chance te tamie totika tosala bandeko mosusu oyo bakobika parce que congolais to kinois to nani bango balingi babiloko ya extra mais on a pesi bino
bobenga batumi bale misato wana na tie bino défi bobenga bato wana bamela biloko wana bamela mafuta bamela makala to miel baleka na télévision baloba ya solo so obika te soki atembeki no ngai nakomela akende amela ameli yango soki abiki gloire à Dieu ayoki ndeko congolais mais so abiki te to biloko wana te ya lukuta to eza biloko ya solo eza blague te bandeko eza blague te eza eloko ya solo oya kolinga kolanda yango ekozala malamu mais soki moto abiki no tosala mosala punda ya koloba mpona sentiment etali bino nga nakosala même life na nga ya mutu moko mais eloko ya malonga moto abénéficie nango nabi ma miel à part kobikisa poison miel eza bakisi mpe bamaladi ebele ebikisaka oui ndeko non napesi 3 kits différents ndeko non napesi 3 kits différents moto akomela miel na ye amelika miel naturel na ye ekobikisa ye so amelika miel naturel na ye ekobikisa ye mais soki mpe motu mpe amoni ke no angana kokende kote ya mafuta parce que mafuta ya mbila etretaka mpe na maladi mosusu na nzoto na biso to eloko nyonso etretaka to nzoto na biso ba 3 choses wana ezobikisa mpe ezotraite na nzoto na biso mais moi tobandela kobanda kodecortiquer moko na moko ya te yango napesi kaka mwa 3 choses dani wana akomela miel na ye naturel pendant 1 semaine komela yango te mela yango naza ba plastique ya te na yelakisa bino plastique parce que plastique oyofina yango si akongole ya ndenge wana so tobatie awa filme ya mutakala oyo ya kingandi omona bato batondi ebele ya solo mutakala mi so ozoloba makambo ya kobikisa mutu bate soki oyo tomonaki mutakala ya mutu ya paster mo boye omona bato batondi likama paster wana bato alekisi mais awa toloba likambo ya kobikisa bato nzoto me bato bakipe yango te mais esa eloko te ndeko na biso tokoevolue yango alobi ke non eza 3 choses wana eza miel eza kisi ebikisaka nani mafuta mbila eza kisi ebikisaka tozwi oyo makala esilisaka akomela nyonso misato te non soki miel eza miel pendant 1 semaine ekotraite ye poison soki eza nani soki eza mafuta mbila eza mafuta mbila pendant 1 semaine ekosisa poison en nzoto soki makala eza makala c'est pas dire mélanger nyonso mbala moko non c'est pas ça je comprends j'espère que vous comprenez na ngai eza na sens wana ndeko toi c'est un peu ça toi soki moto oyo ako s'intéresser na message oyo oza na groupe ya baninga oko partager oyo bayebi lingala parce que la prochaine occasion tosala na français oyo oza baninga oko partager oyo azala mpe ndeko na ye mosusu azalaki aza na poison mais eza vraiment kodéranger ye olie kokende koluka bato mo boye balia mbongo te nga napesi ya ngai ya ofele eza juste eza naza na na ngai napesi naza mosala lelo te nabiki na osola bandeko na ngai nanosaki déjà depuis 12 heures ke na osala live na ngai mpo nalakisa bandeko na ngai nini akosala mpona kobikisa nzoto na ye na poison kande tosola awa makala wana nobaki makala etretaka toasola bika makala etretaka mpe sida na sansi nini sikoyo ifo nabanda kodecortiquer parce que makala ezofiltre to makila ya mutu makala oyo bandeko soki bopesi biso confiance tosala eloko baémission mo boye ya bien oyo bato mosusu bakose retrouver mais soki naomonaka bato moo neti bazo konéglige ke eza kozanga mosala yango na leki liboso merci bato bazobela badiabete bato bazobela maladi ebelebele me bakisi naturel na biso yali oyo eza teke ya koluka ke oke l'hôpital me moto okufa mpona kozanga koyeba me biso tokoli moto bakoko na biso na bato mo parce que moto mpo azala sage ifo memela bampaka bampaka bato ya kala
bakolakisa biloko ebele parce que biso moye tokufa nango ya ti yango topartage na bato oyo baza na posa bacomprendre yango nabengi nasalaki mwa live oyo na moment oyo namoni ndeko nanga moko toza na ya topartage biso mbale eza bien bao mosusu ata baza te mais baza komona yango mosika bia totala yango te mais bati babilano batalaka ndenge wana mais eza très important bandeko na ngai 3 choses oyo na ekoloba bobenga ba Ida so Ida Ilunga benga ye si réellement aza empoisonné tosenga ba mongo te si réellement aza empoisonné aza empoisonné nzoto les 3 choses na pesi wana ba mela parmi 3 na ba mela ta moko oya poni moko ba meli yango pendant une semaine to le kasu to lo bilango siko non ba to wana ba meli yango na ba to ba za pemeni wana ba meli poison ici dans l'autre on a poison ya kindoki parce que poison normal bilo na personne ici sarango mais so va poison parce que tombe na sida ya kindoki ezali na sida normal o sida robwa kele ezali pe o poison so ndeni mais so kiza poison ma oya mutu eko sila oyinde ko non makala ici ça poison raté tekasi ndeko sikoyo so tozwi émission tobandi tosangisi bamaladi nalingai mingi tolobela lelo likambo ya poison na mokuse makala eza antibiotique ya monene ole toke na banda kodécortiquer parce que nako so nafongoleli nyonso livre peut-être prochaine occasion emuso kozala tante olanda ngai mais naposa na garder bino parce que ekozala emusu ba chaque samedi nakozala mwa temps ya kobanda so na bandeko na ngai makala eza ma très efficace ezaka poison yango moko te makala ma très efficace parce que tokozwa mpe temps ya kobanda koévolue mpe na nani mosusu wana na babiloko oyo makala etretaka soki bokopesa biso chance ekozala bien fort mais soki ka nde eza bato bazwa neti kolinga mundele afina yango alonga atia yango na boîte boke na bango batindiki osoma yango ekomi oyo ba 500 ba 800 ba 1000 boke osoma mais ezaka makala oyo bozala na ndako na bino mais pour congolais teti eleki makasi ya wana nini susu wana nini susu mais so batiango na nani na bouteille ba fermer ba pesi o mela eloko oyo yo zo melango parce que ezala ngo na bouteille yo kasi o na meli kisi ebikisi nga mais ezaka makala o ngande ko na yo na yisi yo makala ko oyo mais ba betiango pa bango mindele machine nga machine te nga tiango na nani boye andiki nga moko mais monde a niki yango pa tia emballage pa bouteille pa akateki yango yo meli yango piqué kisi mo ebikisi nga poison mais ça makala oyo on néglige ya congolais ka makala wana yango omeli yango eza te loka spécial te nde on a makala eza kisi munene la prochaine émission na komi ko na yo ko bakisa malade mosusu oyo makala etretaka c'est un peu ça à part ça na chaque 3 choses on appelle ici les lots miel à part miel naturel ba miel mindele te o bango ba tie biso na lanté o ba filtrer en moté miel naturel eza eloko oyo etretaka malade ebele na nzoto ya moto miel naturel. À part miel naturel, ba malade miel atretaka. Eza ba malade o mususu côté mibali, côté basi, to malade ebele miel etretaka. Ba mélange ya bilo mususu. Wana to lobango jour mususu. Na lobi likambo ya mafuta mbila, même miso na biso miso. To mafuta mbila eza ba kisi, to moyo to bana ko décortiquer yango to bana ko sa ekozoi so ta ebele. Na lobi pona poison lelo. Tobi miel, ici ça a poison, miel naturel. Puis il faut mélanger en quantité. Pendant une semaine. Ok, bah ça qui contrôle ce qu'on a senti que non, bon poison et longwe. Na lobi likamboya mafuta mbila. Mafuta mbila oya biso moko ba mama wala mbila pondu. Yate mafuta mbila oya mundele ça donne mafuta mbila o mundele ma o mundele. Oya ya biso moko wa congolais. Mindele te biso congolais mafuta mbila etretaka tozwi makala ka makala biso yota ba Congo bani makala biso wana
bon ata pe na poto nzete kama nzete mais makala oyo biso ya makasi parce que doza eza bo moi na Congo wana mabele la biso biloko biso eza naturel mabele biso ya naturel eza biloko ya bokoko na biso mutu akokufa jamais na Congo na poison tandis que mbila ezali miel ezali makala ezali mutu akufa te wana ma eza kozanga koyeba mais soki mutu oyo ayebi keno ngai naza na mutu moko apesi ngai alakisi ngai eloko na komela mpona bika mais pourquoi pas kolanda congolais soki totia kaka mutu akala oyo eloko mutu moko alongoli bilamba bona batondi ebele balandi sikoyo eloko ya ndeni alongoli nde nini pourquoi bamona kaka nzoto ya mutu mais kobikisa bandeko na bino bacongolais bolingi tie. En tout cas nayaki na trois choses wana mpona kolobela koma kosisa poison na nzoto ya mutu oyo akozala mutuna ayi kotuna lokola ndeko aotuna awa tosola naye moke tozala biso mbale tokomi 3 sur 4 oyo akopoze question ayi kopoze question ata na tie numéro te soki mpe ozala mposa kobenga nakotia numéro obengi mpe na mwa ta moke oyo nakopesa mwa 30 minutes moto abengi mpe atuni mutuna na ye nami korépondre ye tomeya koavance napesi mwa 30 minutes ya moto akopoze question na ye nazala bino oyo akopoze apose bo partager bila bato muso baza musika bo partager bango bandeko bazwi tente ba lelo kuto ya week-end na préféré ki héros pourquoi parce que na ça attend à 2 personnes 3 personnes va comprendre au lieu tozala toujours kolela chaque jour kolela l'équipe fort bato va comprendre te baza wapi tandis que bato wana mi balaiso babi ada elunga ada wana ndeko ada soki ozolanda ngai na ndeko mosusu na soki bafoto na bango ezaki awa zela na tala babenga bandeko wana eza yango ofele ndeko eloko oyo lobiko ya nzambe ya ofele me bato bamema yango ekoma relation ende nini ngai na ye awa kosala avantage te nga mpe nazwaki yango epa bakoko bakulutu balakisa biso kala parce que bato mingi tokomokola tomobosa biloko ya kala mutu ya mayele afanda pembeni ya bato ya mayele po eyebakisela ye implice mais tandis que awa biso tomokola tozobunga na bokoko na biso yango mingi bokufa bamaladi ezobotama ebele bato bokufa sans le savoir pourquoi bozobosa na identité na bino eza na 3 personnes nazwi photo na bango batina photo biki baza na poison tala photo na bango nano oyo akozala ta abenga bango ngai eza bapesi ngai bango oyo na baninga nyonso oyo boyebi partager bango yebisa bango ke kisi ezali ce n'est pas dit ka mundele asala kisi po tomona keno kobika te kisi ya poison ezali nayi ko promettre bino te keno kisi pe ya sida pe ezali kaka na banzete na bino mais comme bakongole bateti yango soki moto oloba boye bakenda koboma bato parce que babiloko ebele eza babiloko bango baliaka mbongo parce que ya jeu commercial mais nga naosala commerce te ngai nakosouhaite bandeko na ngai bozwa ta na bino oyo eza chaîne na biso Radio TV twana osala boye Radio TV ya kake yango so emapama te toza kake to mbula nge beta bato baya kufa yango totelemeli po topesa mwa message wana esika nyonso bozali bandeko oyo balandi biso tosepeli mingi nasala 1 heure du temps pour la émission parce que na tomela mingi te po na moni bato bazokoma su te ndeko pe yango akomi su te po yebiso ya comprendre soit comprendre c'est bien mais bao musu pe baye sima so baopose baotuna mituna bakotuna mpe mituna toya na bango je m'excuse toya na bango po toyeba nini toko avancer ce qui est très important ba3 comédiens wana nde babimisi biso tobima tolobela likambo ya kisi wana poison parce que poison oyeba place moto abelaka yango te place ameli yango te mais là tozwi courage tomoni ke no bato babi ke no poison bi te faut tokende biso ke no poison wana oko neutraliser yango na miel naturel
Na bandela mosusu. Miel, c'est pas dit aux yeux lutu moko meli que on a melaki miel et simité. Non, mais la quantité de miel. Quantité de miel pendant une semaine. Kende batala miel o yabiso ozo santina isa blo a 4 wana ba blo a zamba wana. Isa bien miel wana, melango. Isa bien naturel wana, melango pendant une semaine. Sur bikité, toi ekomi poison ndenge mosusu. Miel naturel. Mafuta mbila o yabiso mafuta mbila. Melango mafuta mbila pendant une semaine. Na verre, on a tiré o yanga makala, o makala nga mela makala. Parce que makala est traité beaucoup rebelle makala. Mafuta melango pendant une semaine. Oko mona poison dans tout esili. Makala oyo. Na bando ki bakima makala. Tuna ba mama batika la zando makala za puissance makasi. Moi to lo bano so oyo ezati makala oyo moni makala. Za puissance makasi. Bato moso oteka bilo na zando za atie makala na saki na ye. Mais makala c'est à poison. Mais là makala pendant une semaine vers moko tongo vers to tire na mai pendant une semaine qui est hôpital okobika. Awa bandeko ba été, awa bandeko ba yokite mais ekozala bien to banda ko bomanda ko mesana. To ça la ba émission ya kobikisa batu na ba maladie o eza ba nzoto na biso o ezo boma. Ba ndeko mi bale wana ba responsable ba famille o alobi que na jour o azala famille na ye azala likonzi ya famille alinga kufa boye si ko to tika bato ba kufa boye ndeni biso to yebi muke oyo bakoko balakisa biso yango to lakisi bino ya kobosa na makala te mutu nyonso na ndako foza makala na po to yebi te za makala na yo niki makala na pousser otie mai na yo omeli tongo midi pourquoi soki na boulot omeli na tongo la zone na butu omeli yango izo filtrer ma bebele oyo makala. En tout cas c'est un peu ça oya koza mutuna na pesa ki mtawana po mutu atuna mutuna po to évoluer boza bandeko to tikala te oya za numéro pia bandeko na benga bango ata awa na te numéro te ba ko ata message na o lié ba ko partager ba ko message na chaîne na biso to ko message to ko zongela soki to moni ke no ba to ba répondre na nani oyo et comme ça courage que non même la semaine prochaine to ko sala émission mais surtout moni ke ba to ba boyango na ko changer façon o to tina message na batu muso o ba koza posa ya kobika surtout za posa ya kobika sa bandeko to sala commerce te surtout posa ya kobika naturellement o m'équipe yango mais mutu mususu akobisenga mbongo po alakisa yo kisi tandis que kisi po obisa ndeko na yo olo pese $1000 mo pese kisi wana pe biki eleki na $1000 wana bokabela bango ba video wana bokabola bopanza lien wana ekomela bango soki baza c'est vrai baza na poison na nzoto bopesa bango amela ngo ameli akomela makala ngo ameli makala esalinga eloko te so meli ya solo esali eloko te mais soki esali eloko pe ya témoignage que non eloko ndeko na biso apesaki biso tomeli yango toyoki pe bien gloire à Dieu. En tout cas c'est un peu ça oya kozala mutuna so ezate to komine na ko quitter na chute to komo sa émission na biso ezaki juste kobikisa batu oyo bandeko oya biso ba comédien oya biso oyo ba sekisaka biso olia ko perdre batu juste kaka pona kozanga koyeba yango na bimaki mais a habitude nanga te ya kobima kolekisa boye te mais eza eloko na yebi ko neutraliser poison na yebi kosisa poison na nzoto ya mutu yango na pesi bino bo partager bandeko nyonso oyo bayebi ndeko Ada Ilunga na ndeko mususu na kombote mususu wana bo partager bango soki oyo yebi so elekechu soki nani pesa bango lien wana kende ko tozui kuna message balobi ke non soki omeli miel naturel pendant une semaine oyo ça contrôle na yo ekosila parce que miel eza la puissance miel eza na kobebela na kati ya miel wana makambo ebele nzo ya salaka eza te ya mundele asa filtre longo bablo wana te miel ma naturel oya biso mafuta ya mbila oya biso moko mikolo to la mingi ya bokoko la biso moko
mafuta mbila ya bien makasi makala ka biso to te vraiment ateka makala na wa nika makala na wa ko poudre ko melango na mai pe makala il faut melango mingi na mai mingi okosuba pe ozo ko ndeko longola oyo nyonso ezalaki na kati na yo. En tout cas bandeko nazomona oyo azokoma ouais ndeko eza juste eza oyo kokoma message privé te eza juste to lobela likambo ya bandeko oyo baza na poison yango kokoma na privé te oyo kolinga so ozotala otali so direct eza malamu ata toyebani boye mais tozoleka direct pat musu bazotala moi mutu na kozala bien so ozopase pe na kotuna biso boye eza malamu nayebi bakombo na bango nyonso te ouais bakomeli nga nde bakomeli ngai ada so ada ilunga mejo yango asala théâtre na kitoko asala kitoko théâtre bien alobaka bien nayebi te na milie bacomédien poison morenye mingi nayebi te soki ekomo to wapi kinga kati to wapi to yango tolinga tosambela tolongola eloko wana bato nyonso base retrouve nzoto kolongono. Merci beaucoup na ba oyo bazwaki ntan ya kolanda biso. Merci na ndeko oyo akomeli nga message ebele to partage nga na ye aza ma ndeko ba o mususu na batali kaka. Merci beaucoup ekomi mokolo ya oyo koya soki tomoni ke no bato basinteresse na émission tokolobela susu mingi na makambo oyo ya tokokende na makala koloba makala etretaka nini à part poison na nzoto tokopona sujet entre de trois choses wana tokopona parce que moi to bakisa moi 6 ya te il faut tokenda na moko nano parce que moi net ndeko atuni ngawa est-ce yako mélanger nyonso misa to mélanger non c'est pas ça soki ya makala eza makala pendant une semaine OK na laboratoire to kende kuna batali suki non soki poison ya kati ya nzoto na yo soki sili gloire à Dieu soki mafuta eza mafuta to eza eloko moko c'est pas dire que non o mélanger nyonso mbala moko wana tie. En tout cas na sepeli na ba oyo mingi balandi ba oyo pe baza na privé bazolanda ngo so bani augmenter na ebité so landa ngo ndenini esengo mingi ya kozala ensemble na bino boza bandeko mais bo mesanaka mingi kotala Radio TV parce que to kende mingi kolakisa bino comment kobikisa bandeko na maladie ebele yango na bi semaine prochaine to kotala entre makala to décortiquer makala à part poison ebikisa nini to mafuta à part poison ebikisa nini susu to miel oni to loba ba message na bino boko na biso ndeko pesa courage ya ko continuer toujours ko pesa bino comment ko se protéger comment ko bikisa maladie na nzoto na biloko misat oyo totangi awa. Babi merci beaucoup na oyo balandi na oyo bakolanda en rediffusion balanda ngo bien auto partager ba lien balanda surtout boko misa bango bandeko oyo misat wana na ba oyo musu to bango te parce que oyo to yebi ke ba comédien mais ba oyo musu ba comédien te bobi bazona likama baza toujours ba net ba homme politique politicien ba musicien baza toujours ba problème wana empoisonnement au lieu bokina ba bokina kolongola kuna so ba poto so nini ba sina mi makila so nini naturellement bon mais la miel naturel et là on met la tongo na lutu mo na tongo non mais la quantité ya miel pour que ne nettoyer pendant matin midi soir. Quantité à miel, je vous dis, l'outou c'est rien. Quantité à miel. Mafuta, il faut me la verre ya mafuta. Si porter mélan de konanga pour nettoyer une autre nayo. Mélan pendant 3 fois. Verre mobimba. Ya mafuta mbila. Ekobik sa yo. Makala. Ta oya kozala posa koyoka ayoki. Oya komona keno merci beaucoup na ba balandi alors ekomi mkola sima oyo to mona message soki to ba pesi message que non to continuer to sala so to ba to ba neti ba to message ya tout to avait dit to sa musala punda to tika biso to lobela ba tu mususu o ba ko pesa yango sko valeur ko le kabiso mo ba congolais. Merci, ciao.